Fisako, Fisako, Vision Salisa Congo, Fisako, 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 Vision Salisa Congo. Ouais, banaki na cadre de l'actualité d'aujourd'hui, tolobaki tokokota to redécouvrir lelo na système la musique a fourmi tokoti tolugeli bino le grand sapeur o asimbi makamuna kisasa banaki ni bakotuna bakoloba sisi manto le grand sapeur ya malonga moto apesa actualité moto apesa batu posa rolata moto alakisa batu elambeza nini moto a démontrer batu comment l'habiller parce que balata na bango mais ba comprendre ki te lambeza nini sisi manto moto abeta ka makambu alata ka kitoko na lolenge sengeli abeta ba Paris abeta avion yebiye lelo to koyamba bana kini bana poto to yebisa ki bino makambo za makambo atembete actualité d'aujourd'hui ne makambo tozo pesela na ba image télévision za radio te merci tozo na bino elongo bana poto bana mikiliga nde tolobaki lelo tokobeta ndinga tokopanza nteke na sisi manto toyambie lelo na plateau actualité d'aujourd'hui balobi télévision za radio te balobaki bien te mais lelo na 4 indusa tozo panza nteke mambo bilamba tozo pasola nteke na mambo bilamba sisi manto yo na kati ya terre sisi manto balobaki trop lelo sisi manto na kati ya plateau actualité d'aujourd'hui ni ngoko pesa la bana poto ba Rolanda. Ouais, Longonia toujours, Longonia premièrement, na Yemoko, les Yémen Nzakumba, les pères célestes, les guides, Moutasali Maramnion, c'est Salama, les premiers stylistes et modélistes, celui qui n'a point voulu voir la nité d'un homme après son péché dans l'Éden. Nzambe, Allah, Shilo, Longonia trop, comme on a vu sur Awa, la plateau et actualité d'aujourd'hui. C'est là, dans cadre toujours il y a idéologie. Néra Yemoko, les moulas Sakai Baraba se lever bouliste, mikiliste, idéologiste, la mystique à fourmi dit. Il y a un moment où il y a panza pena ma solo, bon la autopsie à Bilamba. Donc si Simanto est à bon, toujours en forme, mais dans cadre toujours il y a idéologie. Bana poto bazela yo si Simanto, na li bon deli. Pour yeba sisi manto na référence ya prière lelo balingi ba yoka prière ya sisi manto pour télévision za radio de sisi manto lelo tozo panza nteke parce que balobaki ki o papa wemba soki ndenge nini lever mon kulu abeta ki ba ndenge moko boyaki babi yoko mi ko boya ba grand okomi ko boya ba vieux mais avant to comme na place on faut beta na no prière ba comprendre que sisi manto ndem dazana makambo ouais bana Paris bana Bruxelles partout dans le monde entier. Neto lobela kaka na yebike na Paris na Pointe Bazana l'une scène scénario le mystérieux l'homme de pièces maîtresses l'homme de plusieurs vitesses sans arrêt pourquoi pas na ndenga London Prince to ya Gila Lukaya Alexis Yamamoto car na télémina ba Yamamoto toujours na cadre d'idéologie na yebike ne boza bino tout branché si www.com congoyasika.net avec Yemei Moutouya Yambo grand prêtre Maurice Moukoulou les premiers depuis Otolobaka les premières personnes depuis la Tango Oya Scandinavie, na kati ya Norvège dit na cadre toujours idéologie grand père Maurice Moukoulou yo yebi prière on a dédié on pas na yo en plus balifa mon mi place azali wana ba c'est na cadre toujours idéologie tokangi miso sambeli tant que le ciel et la terre subsisteront la loi du monde où on a laissé les grands prêtres Strévos Sinarkos ne tombera jamais. Nous disons que la SAP, c'est une religion comme toute autre religion, comme la religion catholique, protestante, ainsi que kimbangiste. Or, les catholiques et les kimbangistes ont leur manière de prier. Il en faut aussi que nous en avons la nôtre. Nous prions ainsi au Dieu de la SAP. C'est vous qui êtes les premiers stylistes, modélistes, qui n'a point voulu voir la nité d'un homme après son péché dans l'Éden. Et Tatouan l'animal n'a fait que pousser le couvrir. Oh Père, c'est en vous qui produit le vouloir et le faire par votre propre plaisir. Produis-nous cette vouloir d'honorer la SAP comme nos pères et nos mères. De ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arriveront. D'y rester toujours dans cette religion, comme a fait les grands prêtres Strévos Sinarkos, Rapa Bonzeki, la guerre des Santa Bay, Katosi Kemer Malou. Oh Père, pardonne tous ceux qui ne savent pas s'habiller, tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui portent des fausses témoignages contre cette religion.
Tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvois, Ngwanju, Itaga, Lac Moyero, tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et les mélanges de couleurs, car la SAP, c'est une société des artistes et des personnes élégantes. Forme un uniforme géométrique uniforme. Forme ses forces, organisation, réconciliation du mouvement des matières. Et tant que les vrais descendants valables des grands potes de Modogo, Fouman Poutou, nous sommes là rien que pour intercéder pour tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Et nous ne sommes pas les dômes et les cas. Je ne parle pas du cas du catholique. Parce qu'il est bien dit qu'il était comment? Bien rasé, bien sapé, bien parfumé, bien griffé. Alors les deux s'habillent à Kappa, Filana, Kimbro, Loto. Nous les cas, nous s'habillons Umberto Dumoutetch, à Jachar de Castelbajac, à Yoshi Yamamoto. Nous chassons tout esprit démoniaque qui anime au jeu d'être mal vêtu au nom des grands potes Maurice Moukoulou. Amen. Sisi manto makambu, sisi manto na ndenge ya solo, na ndenge ya idéologie, omo mema biso likolo ya makambu oyo tokanaki te. Ba prière eza nini? Eza ba kanda, to ba révélation, to ba ndoto eza nini? Si créé conçu par moi, toute fois tolobake ne ba lobake o eza religion qui tenzi. Mais yango mona ba religion nyonso batana lolenge na bango bakumisaka nzambe na bango, lolenge basenga nzambe na bango ne ba pardon na mabe basalaka. Nessi Simon est tant qu'inspiré, écrivain, performeur, artiste, mannequin, sapeur. Vous comprenez? La boule kaka na cadre toujours idéologie, ta rabi les capés n'a été le quoi. Tu vas dans la bande de l'école comme les autres. À passer yo bikanga na tanga l'école Masamba, na nesu na tangena la boulate, né na comment prière oyo yango za ki exposé na Paris, né même biso bamboke belé tout consort. Chouette. Sisi manto bana poto bazolinga baye ba memi kolo yo. Bozo tika la trop balobi vient mikolo abeti bino kara pour beaucoup comme makambo le soutien. Viens on mais oyebi te vient mikolo abeti bino kara. Nani vient ngo? Télévision de radio te Sisi manto. Na bi vérité. Ah ça, tu as un plateau actualité du jour. Actualité d'aujourd'hui. Le tu as la carte actualité d'aujourd'hui, mais PC la mutu ngoto ye ba so c'est to kata to kati. Atiki bino. Viens on a. Atiki bino mikolo bozo kokate. Mikolo bolembi ni bana poto. Manga pasi mikolo Sisi manto lembekini babetaki libanda bakomaki par-ci par-là mais via lobby sabo bana Paris bana Bruxelles na cadre toujours ya idéologie bo comprendre que journaliste azoko kotanga kombo ya vie ngo si quand on peut c'est la Vezacle tolo bara bien Vezacle arolanda biso Vezacle to fait sur le patronage de l'honorable Zakari Bababa sous élevé Boulis et Mikilisa idéologiste mutu asala a créer abimisa Talaraka Viewana, Albitre Kiker, Viabimala Lolenge Naye, Veumela Vanda, Zidou Koudoum. Wana papa na biso. Wana père Nangaï, Azunga na âge 7 ans. Ton mère Nanga Bena Daya, Longo na Mokili, Viem Taboko Lingaï, ba circonstances, ba cachot, ba kumba, tuna kota, Viem Tabimisanga, sans côté, et ça n'a pas dit peut-être dans la maman, tout ça, oh, le baranaka Tchombo, vous n'avez plus d'unité, veuillez recharger votre compte. Maman, oui, moi, les cas d'impératrice. Toujours la carte, toujours il y a idéologie dit les moulats aux années toujours abonnés du forme, tous ceux qui visent ensemble un avion à Japon, qu'à la trotte, pour ressentir. Va plus mêler nos potos, mais va plus mêler nos potos, bana poto. Viens plus mêler bango poto. Akimi vient plus mêler bango poto. Parce qu'il vient le baki baromi ko beta libanda, baromi bungi c'est idéologie. Yango plus mêler bango mikili. Si c'est manto lembi qui ça, bana poto. Si c'est manto lembi qui ça. Oui, toujours na la ratakin, mais la kin hôtel n'enge kangele lingelina et bête les keseni. Biso ba chasseur oyo, to dabna ba sniper, son a talion na la leli of mafozwa. Au monde bozuango, na nenga ki lelo, kingembote, ça c'est pas toujours à yoji Mamoto. Donc, boyebi, soki bo ba bongo puis c'est bana poto mo bo yimi, bo kenda ba poto na nzela bangola, bo kemba na nzela ba Turquie, bo sala ba voyage na nzela ba mai bo souffra. Si Simanto, ba parents, ba famille, ba tia ni 50 francs na cadre toujours il y a idéologie. À Mata na Air France na première classe dit aucun poto maintenant Mata via Air France T au lieu malé Air France T attention Keba na respect Tarabino faut vous appeler na respect belé pas capitaine équipe nationale les léopards les plus dangereux de tous les léopards de la SAP l'hyper chic de la mode ngana Nitriton c'est là qui dirige la guerre. Le Marambo si Simanto ba capitaine. Ba capitaine équipe Mazembe capitaine la vite imana tonini poto lembi mama ba capitaine. Oh les équipes nationales bilamba. Moni oyo les équipes nationales bilamba. Sona e awa na yo beta masola matembelete ya ndunda te mapangu te ba mitni ga yo solane masola bilamba. Ozo comprendre ngaso na telemi boye to solane masola bilamba. Ma cadre mususu wana vraiment
bilamba ekomi si bato ebele kiteti bakomi koboya biboya boya sisi manto lelo mpe bakomi koboya biboya boya bilamba ekomi si bino bateti bana poto bilamba ekomi si basisi manto na bato na ye bateti bakomi koboya baveo bakutaki na mambo ya bilamba lelo sisi manto bakomi koboya baveo bakuta na cadre bilamba sisi manto kolo histoire bazala na makambo oyo na mambo ya bilamba bakutaki bato bango baza bakolo histoire te bakolo histoire eza babiso biso ne faut pas cela ba monument na bamboka oyo omona eza baventure te hein ministre akena na secrétaire na poto secrétaire poids tamikili sangwa kimi na poto hein joueur akabeta bale mapakata boxer kutake compétition poids siko biso un sapeur dans le néant zéro ok poto zongi au matisu zongi atika quoi papa mwana mama bilamba biso do sara performance. Donc, on a un plateau. Oh, l'actualité d'aujourd'hui. Pour parler de l'actualité d'aujourd'hui, si Simat on se prépare en conséquence pour un grand spectacle lobby na R19h na Wallonie Bruxelles. Puis les 14 na hâte de la Gombe. Au moins, on s'apprend de biso kenda lango. Tala ni un spectacle et kendi. Et on le voit dans le plateau. Oh, l'actualité d'aujourd'hui. Tout sur la maramba qui est là. Vous comprenez? Bango maramba biso sala ba osala ngote. Bango baza ba suiviste. Vous comprenez? Baza ba mourir à sap. Mais nous sommes des performeurs. Si on a bêti bilamba, ça peut compter ça. Si on a une quanticité d'or, on va dire que nous avons God. Mais ça, on a God. On a autant de la beauté. Si on a autant de la beauté, on peut monter mon on combien. On a son bêti forme. Il faut compter ça. Pour parler, il faut compter. Il y a un linga moi drink tombe la porte boyebi. On a pena koto melano vumadog. Na ndenga bena misika fumi pour na garder penete les milieux oyo. Système si moi de tozongela yo papa Maurice Mokulu. Papa Maurice Mokulu depuis Scandinavie na ndenge ba Norvège moto azopesa bana kisasa boulot moto avande si idéologie pour vendre sa ba jeune ya kitoko ba bon garçon lokola biso ba tonton Jo eza facilité mais ve Maurice Mokulu depuis ba Scandinavie depuis ba Norvège ve moto roboya yo cette visa ko makambo vision celle ça Congo au sala on continue ko sala na cadre idéologie ya moto betobaki na actualité d'aujourd'hui vie makambo ya ngoyo tolobaki bango basala sala mais tant actualité d'aujourd'hui au côté na terrain bako pakata yango lelo télévision de radio te bomoni yemoko makambo yem bana poto bangi ba comprendre babi makambo nini oyo za makambo oza ba nini ozo mona oyo koko sisimanto obetera na bino po boza na mboka batonga rango mais batonga rango bino bozaka na bango te ezalo ramta sali cercueil yemoko sali lango te. So si Simat bêta, moi j'ai été invité premier voyage dans et pas à Yoji à Mamoto avec Jean-Charles de Castelbachar. Ce sont de nobles, ba prière la dadaïsme, place le ngana ko comme abonnement la figure emblématique na Congo. Puis c'est là qui ça sam tout le roi ngazate, ngana na ombreté. Vous comprenez? Six resterait qu'exercice plus sur le spirituel puis je parle suivant de l'esprit dans ma vie. Ngali ngami marama pikili ki pona mungala. Biso mamango to baka kema ngele tape ngela kema ozo comprendre tango yo do calculer nga pe no calculer makamu so makaku wana so ko calculer ba calculer étape donc on a boule note na idée na yote six ciment on a toujours en vie ndena telemi boye ngana lo baka mingi je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit mais so ina beti place ba bengi sanga quelque part je suis tout à Yoshi à Mamoto yo iba na Paris Jinejin même s'il est sale Jinejin même s'il est sale na ndenga toujours ba dina ozo ta manenga ki sasa magato ba petio so ba kina mikolo ba dina ona ba ndenge mo ba nyokoli ba taya pona ko gumba ko sala ceci cela o kopa ga dina ba lisière na ngo ya ndenga logique mais toujours ba comprendre la idéologie na sana ba yoji o ba bien bongo na c'est yoji o bonga ben on a botina ngati aba na Paris papa donne-moi l'argent donc na so que moi mbongo ete ezaka ba ya mama toujours nelongia boye moi si ni ngondima bala yo sisi mwanto nelongia boye na basi belela ndanga mystique nelongia ba accident sisi mwanto omeka kututie moni ngai bana poto na zala ba momie belé maintenant na balité tous les fois chez Paris à Bruxelles partout dans le monde entier tina kata Norvège pas moko grand prêtre Maurice Mokulu pesa zali tous les petits c'est pas na sisi manto na opesa bino numéro toujours na cadre idéologie na balité non na boti pété maintenant ça l'émission
na plateau les actualités d'aujourd'hui liboso ba bébé ba vana nenga misika fourmi malgré comme bazo ya te bako mto bibisa wala cadre toujours ya idéologie to kimba bana poto longiabo nani akobala ye si mindele kutu bandima makambo yo yo so yi mutu mundo comprendre te place no que ça ba performance mindele toza kuna tina na yo te mutu mwindu mais na cadre su bolingo senga mwa mundu na mundu pesa la mwa bien quoi yo yebi mais kiteti oyo sisi manto tokobeta lisolo nango banda création monde ça tala pas daka teti tokobeta lisolo nango bana poto to tobaki na kati ya actualité d'aujourd'hui oyo tokodécouvrir makambo oyo ezali kaka badébut ya makambo oyo papa Maurice Mokulu papa makambo yango oyo papa toza nsima na yo visako vision salisa Congo merci na ndenge oza kosoutenir bapeti na yo na cadre ya idéologie ya indusa lelo tokomi na suka na makambo oyo tozotikela ye moko le sape ya makanda oyo abanda makambo abanda histoire ya sape malgré azoboya bafe na biso bawemba azoboya bafe na biso yoji papa chéri yoji malgré azoboya yango me tozotikela ye apanza nteke ya bilamba abeta balinie mo ya ye moko merci beaucoup botikela na ye ouais toutefois bana Paris bana Bruxelles partout dans le monde atteindre de solo la kaka masolo ya fort maintenant masolo bakotaka na fenêtre était dit si monte ça les missions na abonné du fort mais aboyi na ye mutute na boy nanga papa chéri te pona zanga na vie nanga papa yoji ba mbote ya to bike mission comme l'autre na maboko rojenga na pointe pourquoi pas faire nanga musaka ya Noël ngama makanda wera so na nenga kin fali pour pas faire char de poule watana berité kabe ya yo yebi na pointe toujours ya idéologie fabricage yo yebi no solo la nenga kitoko na nenga Paris pour clore na bike potoza ko ninga la minute so ba monde spirituel à plateau actualité d'aujourd'hui na www.com et pas hier mort les grands prêtres les seigneurs Koloma Solo, Koloma Kambu, grand pote Maurice Mukulu. Depuis ta ya skadi. Maman voilà comme biloba batabaye le football baba Kambo. Na kacha Norvège, mutu ya boyebi ka top stoko maka show pour la retanga ba mo monsieur comme moi pas si mais était le peto le kaki. Ali le scénario les mystérieux, l'homme de pièces maîtresses. Bambote no ya ngwana, Patrick meka ombre jaune, l'homme de plusieurs blousons. Cyril Kina, Fumuki Mbangu ya bilamba. Trésor ngando papa ngando la poète bana Paris tout azuli bangate c'est là la repêchage du pobozo so la pété didenzo mokondanga ba junior nzongo yo bando kenda poto na comprendre la poto o sa copni o tinda rien na Facebook kaka ba jean na ebito ba blouson de la te bazara wala ba blouson ba $120 Masakeba. Na kini na beta yo trop. Na kini na beta yo trop yo jinonzong. Keba. Yo e poto famille ke na Brazzaville. O kemi ya la kini. O sali kopo ba sala nini. Oya ba chargeur wana ya ba 200 francs. Nga kopo na rosala ngote. O comprend? Nga kopo la sala maboko na ngada pete. Na simani pa ou la vie. Keba junior. Keba. O da deva sniper. Na beto ba na chambre. Yo, bololo mikolo la yo kayo. Katayala. So ozo vivre mikolo da pota permis na masalanga yoji. Masalanga chinois de Chine. Là-bas ils sont mis collection. J'ai travaillé pendant 5 jours. Landimi yo. Maintenant landimi yo bien té. Faut landimi yo na la ouais 10 chiffres. Na moi bela mon écran, ouais ben senti na makambu. Pour clore bana Paris numéro na ngango plus de 143. Plus de 143, la nena corde toujours 89 670 53 81 pour bien récapituler. Plus de 143 89 670 53 089 670 53 81. Tous les vrais chéris, petit tout petit à vitesse. Tcheli tout, il y a Paris, il y a Bruxelles, petit tout à vitesse, petit tout à robot, c'est la ville, Lili. Tcheli à Brazzaville, Tcheli à Angola, Tcheli à Paris, Tcheli à partout. Nakini, il y a Tchétché, il y a MM, il y a Lingouala, il y a Ville, Nangoua Souma partout. Il y a un gros bisou. Merci beaucoup, bon poto, bien mon beau senti.
ndenge le roi de la sape ye moko mutabi sida ya bilele muta makambo auti kopesela rien à dire biso tokenga tosisa makambo oyo po makambo oyo kosila boye te kosuka boye te. Merci beaucoup tiko topesa bambote ebele na ndeko azosunga biso mikolo tonton Fabrice na nzela ya kamera na moto tokosunga biso na azo encadrer biso azokotisa biso na idéologie ye moko mokambi ya cadre ya solo papa Abraham azo pesela la idéologie. Merci beaucoup na espace yo baza kotirer la biso na famille moke merci po bolingi ba na la bino. Merci famille moke maman pasteur Élysée maman tolinga ko mingi maman merci beaucoup to sepeli mingi bolanda biso mingi na www.congoyasika.net yango nde na makambo actualité d'aujourd'hui bana poto bana mikili numéro nanga plus 243 81 15 42 500 515 plus 243 15 42 515 bana poto rien à dire actualité d'aujourd'hui tikela bango baloba le toko pesela babota magi oba nzoko oba puku oba niau oba lion oba éléphant actualité d'aujourd'hui ndaye na makambo bokozwa siko titi na suka makambo zo continuer. Papa Maurice le premier balobi yoza le roi de Scandinavie. Papa Maurice le premier le roi de Scandinavie depuis ba Norvège namputu yo pesi ba petit na yo ba boulot ozako pesa ozako cadrer ba na mai tala biso lo tolati kitoko pona papa Maurice Mokulu umela po zalinde na makambo kisase yo kamela yo papa Maurice Mokulu papa toza pona yo papa met bana baza kolela ba matériel bana baza na posa makambo yesuka wate parce que ba pesa ki bango ba chance na ba TV biso toza na boulot na makila papa to continue nango manchik to na posa espace ya TV to na posa espace ya TV pour na vitesse ya fibre optique ndenga ko sarana te papa na cadre kaka ya industrie ya kopesa na idéologie ya yo moko coordonnateur papa Maurice Mokulu papa to lingaka yo papa to ko sala musala pona mbongo te mais to ko sala musala po ezali boulot la biso bango basala musala poza boulot na bango te bali yo to soki banini biso actualité d'aujourd'hui. Merci papa. Fisako Vision Salisa Congo